masango kenda wapi bon baklia balinga penza fufu ya masango te balinga semulu ata baklia baluba balinga su masango te bango nyonso kutu baluba pe bakomaka bakongo balinga su masango te bokile changer tiko mabe jeri mai nini oyo olamela biloko na restaurant bon banda to bana sa mai ya réside zo mais banda bachela biso prince bachonyo se katana comment osomba mai ya forage ça va présenter biso na biloko to mona oyo mipanzi mipanzi wa mo sala ma kamundele tabia bozo dia masuda loboko ameme geni oyo ngolo wana ngolo meme geni ngolo ngosomela ngoa nasombaka ana chambre froide batia abe mo cher facilité biso lete tokela ba fleuve kuna comment osombaka ya so mosomba ngonela carton tondi papa ngo carton ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekome elengi is like I'm watching a movie. Bonjour, bonsoir, la balagnon sur la Bishop Podcast. C'est moi votre MBC Vente, El Mara de la presse, Amoukissé, Matikébélé, autrement dit, la plus cool de la presse, mais ça, comme bien, la Marado d'Afrique, toujours la millier. La rouge, jamais on l'émission, on se remercie, Batou, Bazala, vraiment, Bassi Marabiso, pour que nous ayons sur la télévision, que ma téléphone, mon patron, mon boss, Roni, Malunama, mon boss, Yannick, Malunama, sans oublier, mon boss, Jeking, na Londres, pourquoi pas, na remercier. Directement par s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, la famille Mathieu la Mobima, notre mère boss, maman Laura Chou, mon thème, boss, là, sans oublier, président Kapolisopo, de Oni Britannique, moi, ma tête à Tongo, Bamote Beba, Bote Batu, nous sommes vraiment, Bazorata, Yakola, la émission, mais Biso Banek, Banekin, en Souka, Oba, commentaire, Oba, Naïkaka. Par exemple, partager vraiment, tu as rabino makasi, bon, continuer toujours comme ça la bongo. Donc, bon, on a vu sur la plateforme et tout. Tout ça sur Yabiso Podcast na Instagram, tout ça na TikTok, Yabiso Podcast, tout ça bon na page Facebook et na awa na chaîne YouTube. Bon s'abonner parce que si vous abonnez na biso bon ça na avantage, surtout lancer émission bon le monde a notification on est voilà, tout ça marché Gambela. Donc, bisika oyo to ça la découverte, mais to message toujours que ça comme d'habitude ya bamalewa. Donc, tu préfères que tu visiter neni ne se passera ici, neni balamba babilo na bona marché Gambela, bamalewa. Parce que tu as vu beaucoup plus bamalewa ya wendeza mingi salité. Bamalewa ya wendeza mingi balamba yango ba maya ba mabulu ba maya ba forage. Donc, biso moto qui dit sur le terrain tu vois si réellement ne tout se passe ça, tu vas vraiment bon. Et on te préfère te visiter comme aller ou aller comme on va là marana wendi awa tout à la personne niveau et salubrité zali na par rapport à la marato tes conditions hygiéniques sont malade ça m'a bien on a préféré na comme on pas maman manger la marana donc comme on a vraiment et aussi on va commenter na bino et mata boza pété boza toujours bon je peux connecter donc là ça bino ndenge ni se passera ici na marché Gambela neni balamba babilo malewa ah. Pour te dire que le marché Gambela, biso nyos to yebi ke bamalewa marché nyos en général balobara ke ah bamalewa oza na salité balamba bisika propreté. Donc tu préfères que tu aies autant la TV za radio total ngo biso moko te total ngo bongo biso na bino bo s'abonner na chaîne ne toujours bo messana ko landa be mission na biso donc bon na biso la plateforme parce que tu na bête rappeler toujours c'était pour la biso na page Facebook ou Instagram ya biso podcast. Si na TikTok, il y a Biso Podcast et puis voyez directement la chaîne YouTube, il y a Biso Podcast. Moi, va commenter on a vu de ça la Biso qui tourne. Maintenant, tout ça déjà, on a mis ça, puisque tu as visité, première messe, tu as visité, tu as ni biloko était comme tu as ni maman balam bramalewa tu as ni conditions hygiéniques les gamins malheureusement tout le monde maman zati donc on passe muke maman akoma pour que tu décortiquer toujours notre sujet toi na vous allez toujours bon se connecter tout ça la musa pour on se spécialiser toujours merci mais j'ai mis tout déjà toka voilà si quoi on dit ba biloko ni olamba nzungu wala kuna munene za mipanzi OK
oyo elandi eza ngolo. Ok. Oyo eza mabolongo. Ok. Mabolongo ya ngulu. Mabolongo abi on peut remplacer monini makoso. Oyo fumbwa. Ok. Oyo ndunda wala kunanga inga ya pati. C'est bon. Biloko belé pour maman jeune. Est-ce que biloko nous sur la bango sur la bango sur la kito. Eza eloko mo bebi sa te. Bango mo kutu bakiya ba ko loba. Ah non, mais tika bo. Parce que mutu nyonso azaka na spécialité na ye. Jusqu'au par rapport nongo tekaka. Spécialité na maman jeune teka na bandeko po balia kate. Ah te so la bo. Teka ba ndeko ba o gena ko lia. Mi panzi sala. Donc spécialité na yo baza na émission. Émission. Tela ndeko abeta libumude maman jeune. Télé il y a déjà très cher ami internaute en tout cas bana poto bana partout le monde la diaspora bonjour maman vraiment si no bana combo ya maman ni loboko awa na marché d'ambela ba lambara awa ba noko pena ni basala ba porte na bomba ya awa ba mitolo na e azada le bon nous on va commenter vraiment maman tara soin. Voilà, vous comprenez. Donc, vous visiter, mais c'est pas ça ici, dans le marché d'Abdane, voilà, Marabiloko, les Arabes, à côté à on a moins place, maman Zali, et ça vraiment moi propre par rapport à la production génique. Donc, merci côté que la montée, puis, donc, on peut toujours décortiquer, même si on a c'est nous les autres cas. Parce que puis sur la quinte soit là souvent masangu vraiment la rajouter habiter dans tout le moment j'ai mis au la c'est nous parce que masangu vraiment tolia en souté habiter pour l'année masangu la rajoir masangu yungula kai tala raboye madia raboye vraiment za moita fumo za la moita mana poto mona ba réalité ndenge c'est passé j'espère que mon réalisateur on soit là environnement on soit là ndenge bazo leka na ko gambela miasi mais biso toza pena trop basé beaucoup plus na ndenge bandeko bateka kama leo na marché d'Amérique tomber ba maman o aza maman mokolo maman o amona pour moi ça expérience pia ko lomba parce que ba jeune bazo ko somba donc ma question vraiment est là et puis ma réponse est ya maman et génie donc mère tout ce qui bon na yo tout pour les autres quoi pour ça pour c'est bon toi masango oyo eza semule le masango na wenze mwana nsite ape na gambela tokomaka semule mwana na sute kenda wapi mère bon masango yango masango kenda wapi bon baklia balinga penza fufu ya masango te balinga semule ata baklia baluba balinga su masango te bango nyonso kutu baluba pe bakomaka bakongo balinga su masango te bokile change siko mame jeli mai nini oyo olamelaka biloko na restaurant bon banda to banda osala mai ya résidus eaux mais banda batiela biso prince batie nyonso ekatana okoma osomba mai ya forage awa na kitaka atiela biso forage tosombaka wana voilà donc forage bosombaka mais forage obe fonctionne na courant est-ce que courant côté ça bien parce que kasabu pe courant comme moi c'est courant eza tosombaka bidon na 200 bidon 25 litres ok ce courant eza te 500 na bidon ok voilà mame j'ai na toute spécialité na yo eza nini mais opesa na réponse moi ka uta mai yaka na mai pardon mami je me réponds la spécialité na eza nini parce que même nous soit ça là musala na ye azala de loro moko boye azala na spécialité na bato bazala pena à chaque fois soki baye basombaka yango et si la mbangu par rapport à biloko nyonso olambi ya tiaka mai donc awa mpenza po kutu nani esanga ya kati fumbwa esanga ya kati nga bafumbwa pondu nakanga yo ok voilà pe folio na biso biloko nyonso na mba oyo mpenza bato fumbwa pondu ndunda donc nakoka presque nyonso bangolo oyo awa mpona biloko nyonso fufuna na ebeli te soki fufu ebelaki ngai okuta awa na babatonde voilà okopresentele biso baarticle te mona parce que tv eza radio te bamifungu efungama kaka cameraman nanga mpena zo nanga bilili bana poto bamona kozolobela bamona yango parce que epesaka bango bapeta kolie soko mame jeni oza boye soki besengike baservice traiteur osala yango mpe babenga yo olamba na bafeti lokwa na église na biso kutu aza na groupe oyo tokendaka kolamba na bafeti olamba na bafeti ok ça va présentele biso na biloko tomona oyo mipanzi mipanzi bama osalaka makambo ndele ti abia boye zolia masuku te loboko ya mame jeni oyo ngolo wana ngolo mame jeni ngolo osomela ngo wana nasombaka a na chambre fade
Batia abe mo cher. Facilité absolue que là-bas fleuve kuna. Comment on marche? Comment on est là carton on dit par no carton. Ouais, moi comment on fait là-bas wenze na ba message ali. Mais si carton on somme en combien? Carton na minute 50 000. 50 000 ouais on compte combien de morceaux? Bon, et quand tu as 12, il y a Mickey. Ouais, minene ba 9, 10. Ouais, pour sauter on se retrouver. Ah. OK, ça va, évoluer. Oh, ma bolongo ya ngulu. Remplaçant valable. Oh, ndena moto eza ndunda. Eza nini? Ndunda. Ndunda. Ndunda bitekuteku. Eza mbeli penza ya biso ya bakolo. Ndunda bitekuteku. Yo kani zotoka. Wana choni mama je misolo. Na tie solo na kati aubergine, na tiaka nanga musumite. Tika bon. Kaka solo na aubergine. Yeyo fana ya ndunda ko témoigner. Noko bonjour. Comment on a? Comment on a chance? Il y a chance. Ni tsaka biso na nuna bonene. Wana elengela ka ngo na ya ka ngo misula linga. Mais tano lisolo. Ndunda batebe banga ko yo abe ko makamali ezaka eloko mo ezaka pina kitoko te. Parce que yo so bandino malewa bien sali na yo. Yo ka ngoneni. Na yo ka kitoko makasi na ya misula linga ka ngo te. Zunga misunité. Aya uza santa bien ko. Tu vois message yo. Yo visiter walewa gamia, malewa gamia. Ezaka salité. So yo dia ngo chaque jour ko na yo lobane. Yo sa boka ke. Ukudira mbali mwa kuna ko mo chasser ya ka. Ya ka ndunda bitekute. Ya mame jeni. Na so la kati. OK, merci beaucoup. Voilà, très bien, internaute, vous comprenez vraiment bien ça. Ça que c'est passé ici la Gambie. Donc, ma vie génie, partout là, ma biloko. Voilà. Fumbwa. Oh, biloko ma Congo. Na baluba bakoma fana fumbwa. Ekipa sute o ba Congo, ba nani. Donc, mutete la kolia, mutete kolia. Apparemment, les biloko sont avec Congo, ils ont raté. Parce que la canise a qui biloko est Congo, mais les locaux ont mélangé. Oh mon loup, bazon lié fou balwa mukongo. Oh mukongo bazon lié ara bilo donc de comment pena bon. Siko moi je n'ai pas visité bino lelo. Tu es baki que malewa ya wenta gambele za beaucoup plus salité. Conditions hygiéniques za kitoko te mais to yé pas na yo na habite sur ko pesa message nini. Ba ko la marabilo kwa salité, bola marabilo kwa goûter, bato batera zinga zinga ata bilo za kitoko te so za nza akolia kaka. Il suffit ka libumu. Écoutez, il suffit qu'à telo ne bayanki baloba. Bango ba témoin bango yo. Voilà. Là na ko ba sali 13 ans out. 13 ans. 13 ans out. En 2013. Pour ça na akala yango ata mukolo moko te mutalia aya ko réclamer que ngali bumu passe. OK. Biloko na va me bato bandako. Basomba ka mo retera ya so biloko amemeli papa na ndako. OK. En tout cas, vous comprenez la photo qui message parce que si vous visiter Malewa c'est Malewa ni Malewa batekaka na marché comme comment c'est passé ici. Donc première message to komi bo ki maman vraiment à l'obel kana et puis ba ndeko ba témoigner. Ba de wa témoigner la mbara pena biloko mo ko puis biloko ko misu na bino ezomona bisika azolambela. Bana photo wo mona à part terrasser parce que ba terrasser ba caniveau na biso bouchard no mane mais par rapport à ndenge azali penza bon mon condition hygiénique est agito donc voilà maman habite ce qu'on va sa message n'était que yo peno lambaka ne fana na moto ni mo fana na moto ni mo fana na moto pour vous mais beaucoup plus de mobilité pour moto on est bébé ça rabbi no so babilo so ya 4 so pene na yoga so yo besi déjà au moins 13 ans na habite et ça la connaît appelle de fait secondaire na moto te bon pour lango na melaka mai ni OK na place ya miliki bomela mai bomela mai ebele pe ya malili makasi te ntango osanga moto boye ntango bapompe ezalai na banda to bapenza 5 litre nanga mai na kitisi wana mpona mela mpona somi longo ya malili mpona tika mwa moke malili esila namelaka mai mini miliki par hasard. OK. Donc on conseille c'est directement bateau. Musuba yo kota malewa. Si kababi ne mamole karata il boso na zaki ko sala miliki ebele. Miliki ebele. Mais yaka ko betanga attention betaka mataka. OK. Si ba ko epsa il faut ko melaka mai ebele voilà. On se coupe à normalement mais la main a toujours une date. Après malade mi kem kinera ba sifoli wala
que moto beta yo si beta raté beta donc voilà bana poto ba vraiment secret nango ya mai ba secret nango za mai bato ba melaka miliki wana yango mo le frapara bango pe kozala musika naza pembeni mpona azosala mpona sisi awa nazala musika na moto voilà nayebi ke cameraman nanga vraiment ozozwa mambe jeudi ti azolamba biloko mosusu après tobasa bacommentaire kaka ndenge ezalaka donc bozape te bozala toujours yaya olia pipi na kwanga nini susu tika boye ayaya tika boye pilipili mambe otika ndi malewa mosupa madeso otelo te so osengaka ti basengaka ata yo mopilipili voilà bende wana oyo tokoluka otobetone misa pipi na kwanga wana ça va donc bacommentaire mbata natie bino mpe ata bolanda ndenge eza kose passe ici ndenge tokotoka nde totoka ndenge mame jene olamba bitekoteko donc eosala mpena kitoko makasi merci moi misale monani ninga kolobe eza te outi mosika essentiel tokomi ninga kolobe eza te ya kolobe eza te ninga kolobe eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye eyoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso. Voilà, maman, j'ai un fou, hein. Mais les lots, autant on va aller presque bien, comme quand on est belle, on l'a pas fou. Bah, vas-y, on l'a pas fou. T'es pas allé bon, maman, mais changer. Mais restaurant presque tout le monde, voilà, on va la zone, on l'a dit, on m'a fait bien fou. Ben, vraiment, les gars, ils sont là, ma fou, pas maman, j'ai mis. Hein? Ah. Bana mibali tellement mboka na biso ba compagnie za mingi te omona mwana sisi nasa osala ezate oleki avana na ndako oleki akoma kuluna akoma moyi amoni akola asala restaurant voilà eza bon on a se retrouver ok ya ba mibali ba mola ma ba mingi na ba restaurant voilà concept osali so yo otala mingi batanga voilà baza ba diplôme d'état ya université
même ça les athées à côté na malewa sala malewa na OK. Tu connais lamba la journée bo nzunga fufu lamba pour combien de tours? Bon. Ce qui quoi na penza tambo na lamba ka banzungu ni balé na ndam. Ni balé na ndam. Ah, ce qui penza et qui penza bien te na lamba ndala ni. OK, ce qu'on dit nous lamba nzungu mo déjà calculer par rapport au nombre de boules. Nzungu mo bisa pour combien de boules? Au comptaka? Bon, na nzungu ndé na zo lamba ngoko. Et bien ça sona kata ngo penza minene. Et bien ma 30 000 à 35 000. OK. Dans un mois, 35 000. Il y a des dépenses déjà, ça là, combien pour combien ça 35 000? Ah ouais, écoute, à 4 du colo et à 6 000. 4 du colo, c'est nous. C'est nous les colos, moi, parce que c'est pas ça qui est 500, 2 000. Ça, comme 30 combien? 38 000. Ça, c'est nous les kitty. Donc, nous, la qualité bien, 49 000. Donc, voilà. Donc, on gagne beaucoup plus. Mais c'est bien, on tient, on m'appelle encore. Bon, na malewa penza na malewa elo était avec intérêt ni les afou. La foufou hein. Est-ce que arrive pas comme ta outil d'accord sur biloko. Bon? Ah, mais je me dis que biloko na mbeza bakate kala wetu ba kopera, ba non ba porter, ba nandi ba chayer. Ah, wana batandaku. Na batandaku bayaka. Soit ba maman ba teka kanga ki etenda na OK. Asomika meminga. Amemina na ko kela mara foufou. Ah, wana pene ko na réseau parce que ngamo pe déjà na mona loko mo salama na miso ngama lewa mo na somba na kena ko somba. Ayena ko soma lewa moko ko kala wana ngape na oteka pe na marché ndambe ngaba kopira. Ta teka balo bana poto la teka tombola. Na OK mais moi aye habité a tekela nga biloko na kende ko la miaka bana fufu wana biloko c'était mais. Donc tout qui pena mera sala musala na asala musala dans le calme. Bon mon na ndenge maramuza ko leka awa biloko ko ba commentaire ko ba réponse mère azo fait ça par rapport à question oyo nga nazo poser na préparer toujours pour nous laisser le TV ça radio de toujours na kati ya gambela tout bino ka ndenge malewa ya wenzeza donc malewa ya wenzeza siko malewa ya grand marché malewa ya grand marché gambela ndenge bolobaki mingi malewa gambela za salité to bani déjà la première message mo ndenge mamozo kele vraiment plutôt comme la deuxième totala ce qui fait différence les alités donc vous allez toujours pour se faire commenter musala salama ba commenter na bien matatu ça peut-être dans les besoins pour liker pour partager tout ça pour nous se baisser toujours merci uti musika essentiel to komi minga kolobezate ya kolobezate minga kolobezate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina. Maman, j'ai une demande au Kalinga, la mère. Oh, mais c'est au Kalinga. Piodi. Oh, on est la kati. Oh, Kalinga Piodi. Voilà, dengue la kala. Piodi, la mère. Thompson, voilà. C'est quand Thompson ensemble, on est parti. Là, on est là. Oh, c'est ma partie. OK. OK. On se retrouve dans les 500 bambous. C'est quoi combien bon. Pour moi, les gars, mais tout ça on va faire cher. Ah, ma gamme, on est de changer dans mon cas.
biso tanto kolaka mutu oyo babanda oli yango te tika bwemera biso tobanda yango te olamba hanzanga partaki tourne ya wana partaki tourne tinga pena liaka kota suka te nga pena mutu kaka voilà bocomprendre ndenge mbesi eza kose passe ici donc restaurant maman Eugénie yango vraiment ozomona ndenge bandeko bazolela omona bilongo ezochange malgré bato mosusu vraiment bazolinga te bafilme bango parce que ezaka bongo oteni biso rigueur te viki toza na marché mutu na mutu wana ndenge na eza mutu mosusu osepela bafilme eza mutu mosusu osepela te bafilme donc tolakisa mi toujours baréalité ndenge se passaka toujours na kati ya marché gambela beaucoup plus toza trop basé na mambo etali malewa bomona bamalewa tosala basité bomona badescendre tosala baplace bantaba tona balewa parci par là mais lelo topréféraki tosala descente na grand marché oyebana koma gambela totala ndenge nini se passaka ici par rapport à la condition hygiénique, bon, mon libido place pour bannir déjà, bon, mon environnement, bon, ramener les amis, on va terrasser, donc il chasse là toujours, boy. Abiloko vraiment, on a évité sur le aussi là, on a mort, on a vu surtout pour aussi la raté. Donc, on a mis sur rigueur, nous ça là, il y a bis au podcast, il y a bis au podcast. Tout là, téléphone, ça, on s'abonne, on m'abonne. On a changé. Na comme le gars, comme moi chaîne à papier, na pêche sur le Congolais, on s'abonne na YouTube, et ça là bien. On a une émission na biso. Biso le bela ramba politique té. Biso nous a pour la découverte, parce que kita ça va descente. On comprend découverte. Oui, biso za wana. En tout cas, merci beaucoup. Donc, vous comprenez les amis bien, c'est ça maman. Ata genre ba fio olinga wa biso lobi na biso différence. Vraiment ça bon. Merci. En tout cas, merci. Voilà. En tout cas, vous comprenez les amis bien, c'est ça la wenzi. Awa, la mère les autres et toi vous les autres kalingam. Le temps vous sonne les kalingam boye. Ce que les litchos te c'est que sont belles là. C'est ça pour des mamans génie. Ce que on va remarquer. So boye ka comme ça moko. Tchao, maman boni moka. Bani ko les assuter. Et que n'a bilo wango. Ah mon kile do changer. Bana le loka TikTok. Babilo ko mais ça là très important. Muna maman so ko ça la poisson azo seka. Et puis que tant comme on était pour kalinga bana ba ganga. Donc voilà, si vous lobby, maman j'ai dit lobby ne bosso barabongo, bosso bango comme place vraiment au PC penza talo malamu te ya ram voilà. Bon, dès que ça mutu moko zaka 20 000 voilà. Bato 4 na ram mutu moko 20 000. Donc mutu moko 20 000 on a 4 bongo. Donc quoi 80 000. Bah ram comment on va plus voilà. On a combien de plus parce que ils ont plus. 20 plus. 20 plus. Le roi ils ont combien de plus? 18, 16 on a pesé comme rare. Toi balbali ya route za loi qui s'est terrassé. Mais to ko lien wa pour ba papa ba difficulté mais quand tu vas passer mi kele na lien maté. Yimo yebi me ko betali so ba tala ba yo ka message wana. Bata Zaire. La terre Zaire, na Zaire. Donc son temps toujours là. Ba ne 70. Wan so to saka manzanza. Mutu babanda olamba. Voilà. Ba maman so ba so pension te babanda olamba wote ko kanga kolela likola pondu. OK. Amba zo kanga wana bazu tu balongo so bana tochi. Olamba mayo to na manzanza. Mo pe bana ngo ba basaka na suti. Amba chanja te on loba. Mais mutu ya Thompson comment penza parti. So na le bongo te on na le poisson de stunga. On les bongo te, on met général ça on est les poissons te. Donc est-ce qu'on a pas ta kopanga ka on va chasser maman quoi. Na ta ba chercher maman ko. So tiki pole na nzizi. Vous ne pouvez pas glacer wana. Azo tchanga na kati ça la no bilo wana te. Ngana tcha kana ba sachet na koti na kata bol. Tu peux garder un peu moto. Bon, et comme a ti ba 15 heures chaleur eza. Moi chaleur eza. Et so mutali te 17 heures wana eza suna moto te. Ba moya o te ka on fait ça te. Eza fufu ya lelo ba osomba. Tu vas arriver à te que o te ka pe bilo monsieur lali pe au cabine. Déjà arrivé. Ba combien de fois ba nous banda parce que expliquer biso on sait déjà 13 ans eza belle so boti mwana comme de 13 ans jeune fille on lamba de fufu OK ya wende a on la bilamba on de grande fille. Donc 13 ans déjà belle. Tu vas arriver déjà combien de fois de fois banda la carrière na yo ya malewa na marché Gambela na avenue Marine. Et arrive que biloko pepi to biloko était kamité au kabeli ba de sali donc ya ba ndeko ba za la porter ba ndo mabiso ba za aux environs
Bon, on banga nzambe. En tout cas, ce que tikani. Na me makandaku bana bake kolia. Mais ezana mingi ko ba bi ce que pesi gauche droite baki amen maman. Na ba mingi nga na sunga kawa. Aye na pesi ya kolia. Surtout so mutazala maladi kwa liyeso ya obanda koteka. Ona pesa ibilo. Vika koti la rombo za koti. Quand je regarde l'internet, bon copain toujours ambiance donc. Tu mets moi le solo moto mais moi le solo moi pour et puis ça va servir à moto zomina katia si je n'habite sur décortiquer toujours donc dès qu'on a ça la dernière fois son dans la télé mon moi je note la yo ma bête et nous bon c'est pour ça bon lui pour là tout le monde a ça sauter to za la mwana a déplacer ne batingi ya on se pose tellement poisson puis on se d'abord sur poisson puis l'autre mais parce que normalement ni ça les que mais moko ya ho na ede yo penza parce que wa lutu ça va na mawa o ba lutu wa ça bien que non wa sachet non wa sachet le lika bona kani mama bo mi boka mais le lot to banga ni prêcher à mettre l'autre poisson va têter hein tu vas nous ça sonne ya neba tu vas c'est dans là tellement ai bon lamba hein nine maleki za moto ah oui ngolo 2000 mutu 2005 on qui calou bien poisson to panza te ba calou mususu o chabwe poisson panzani bon 500 francs ba to na obe bon o ba yaka pe moko ba yaka mingi te baza o ba yaka 2 3 bazali te si ba mi ba to ba 6 8 ah ko ale mo na mo bon 2000 francs bon on a 1000 francs tu vois tu moi ne mo twa za mo litabi siria na chaka ona ba bonne na yo ba to ba consommer biloko papa kimeza na ngolo ya nzambe Yaya, bonjour. Boni. Ni wasi mon comment on doit avoir des fous. Hein? On va de la mer. Mais on va pas salir, c'est on va faire un peu de fourrage. Et ça contribution quand même ça va ça les zones comme appel. Le faut y aller si mon comment oui. Ça va musani. A marché Gambela. Okata ba. Yi papa. Ah, mutongo ya luka. Ayi ba li papa soso langa. Atatela ma soso ayi ba li papa. Na no luka. Kusa ba biso bokwani. So mo kana soso no tela no bokwani be pia. Debi ba li saka mo so mo tina butu bala ba li bo sala bokwani ya tela biso. Bo sala ka mo ko na ni. Mutu pesa bino mbo. Ça m'a mis les temps là bon nous sommes sur la carte soso pas à vigiler à guérir ah mais moi tu es professeur dans la capitale où tu es professeur hein c'était là wa ba mangala c'est tout le ça va bien c'est tout le qui va nous à la photo c'est pas nous on va aller ça et ça va bien pardon vraiment pesa ba ombote na chini nous on va ça photo ba ne rono bana photo ba mona diaspora bana photo iso ba meboike ba manga kaiso ba dekane ko isa ko to tira ba karta kaiso kita ba mere tibika kaiso isankuma to sika meto tayaki wa tilasu après ça tout musisa kama kaiso imusuka la mtu ka camarada kami mu ka ta kasaka yo ya chuba ko bien silikas
le lobby. Mona lingala esa bisopia. Na sisa ukasite. Na ibesi bande kuna nganjo sombote na utikela na yaki na maso après na yaki koluka so ina zina zo mina ngana la disabi kote baza. Okay, ayo tika mosi kuna. Na tika mosi na mona za bien. So awo yo kozwa ni mongo. Na yo luka biloko ne baninga baluka ka pana zongo. Vous savez déjà combien des années? Na beta kaka so 6 mois. Par rapport à nous ça la marabou la terrain, vous gagné quand même. Nzamba zo sunanga pe mwa mukena ozwa yango. Parce que nous kati ba soso na bi prime bana poto boza poso ba ba prix et kati ba misu kati yango combien? Tukata karton moko soso tukata ngona soki za 4 soso tukata ngona prix ya 4 soso mo mi fois. Soki tukati karton kuisi tukata ngo boye karton mo 5000. Ndi yango to luka ka muke ndika ka sisi mabela bo ba ya kati ba pat ba yiko luka ba komi ko iba ba biloko bato bazwaka ba accident. Mais ndenge biso ngi to ya kana mtema kitoko mama tininga na voyage na yiko luka. Après ça, nasi koluka na zungi là avec normal na zungi na nga parler na kukuta famille na ngai. Journée do banda oya na kuma ka 5h. 5h. Uzonda vale. Na zonga na 15h. 15h. Est-ce qu'on parle de 5h à 15h? Il faut ça combien? Uzonga na obligé na ndako. Sasa masunga na kuna za mama kwa mwa zonga 30 000 na zonga. Pour ça déjà va makelema parce que batu mingi baza magamelo ba vivre beaucoup plus de makelema. Parce qu'on a vu na biso soko bosa na like ba ndoko za mabe. Ko tali ke mago. Na wo like ma na 5 000. Il y a ba combien de personnes au combien? Besoin ba 2000. Kinali ya moko na kinali ya ba 50 000. C'est un président on dit que tiki moi sina bana. Ouais ko luka. Ni nzamba pa muroso ozo luka pena sérieusement parce que bino mibali omuna mulimo lo so denda allez boso ni otika kuna mabeza la ndio wana mabeza la bino mibali boza bongo kwa ni bongo bongo wana za mobile na marque na hii mobile na marque za ndiki na hii parce que nous allons déterminer ozo okendero sunga mwasi na ngana mona na chiki bango baza pe bala mkeba ko kavia mboka te ngai dina za mobile na okemba na ya pe na capital na ya pe na kini mema pe bango sami so asunga zo bati ya biso tozongi na biso kati na capital so awo yaki pane pande ko to eka oluka vio kana balabala yana nga mobile za kutoa soma lupango nina za pa nayi wana komini tufai na makala na service de centre ville na tuana sepene biti so ilo basuko ezali lubanga ya bi malewa na leo ya malewa mel ya bilo ni olingo sepela ko ndiala malewa ile ngolo ngolo sasa bino na bino nzela mai yande nunda bitekuto na limayo bino ngabangolo babyo bitelo liso bino leo mingu izande kasi sizo oikene kuna tu sabe misho kuna ni malewa balomba ni kama ngolo ka eske babilo mtu apondu pesa la kama fumo pesa yana pa nala na makamba wa client banga tundelinga kuna menala na makamba banga kini kisa mtsakisa na posa mwana na za kuna mbongo kena faire semaine vraiment en tout cas merci papa ninga mbia za ko c'est passé ici na bana poto olinga bongo ba diaspora bolinga mbia so vraiment parce que bino kuna distraction vraiment ezala rater la poto ba distraction na bino beaucoup plus la rabe mission na biso tango tala mission na biso otela bon elle mala nazo ce qui ça ko se distraire et monter ba kalimi Thomson tout ça vraiment on préférera toujours la mission ni spéciale na sala le roi moko mais pour la route na théâtre em su boye ba tellement la route na théâtre wa yeba yebi o pa yebite wana bele tali donc je pas maman tout le monde a so kataka fufu maman baki boule moko 500 mais ba mi bali balera mingi na limite que ezala moi mbali moko yaka malewa aliaka boule 500 nous sommes 4 boules 5 boules 6 boules les bon biso ne basi to rabisi bala ko lia mingi bala te na bon ba basi musu balia mingi bazali ba balia pe ko bali bazali et dépendant beaucoup plus les mutema estomac ya mutu estomac mutu da muke musu efungwa ma kotaka ma babula bo moi musu ko la pe di boule ezala mama malewa donc pour mon mère ndenge vraiment azolamba na dans le calme puis bande ko bazolia ba mi bali pe la bon na mona ba basi mingi te na mwa mi bali puis bande ma biso ba uta intérieur ba mongo bangala ne ba ya ko luka mongo na marché Gambela balia mingi malewa mais beaucoup plus fait ka bangolo weza constant na sali dike za ba misi mingi za banzela mai na bango kuna ba mboka na bango kuna balia mingi ba biloko wana bangolo ba nini ba tout ça ba misi musuna bose ba kombo na ngombe bose ba kombo comme ba kombo na ba commentaire bana poto ba diaspora pour ça la kitoko makasi donc on a toujours awa to la semaine TV za radio te ambiance ça ko c'est passé toujours dans marché Gambela awa malewa ya Gambela to kena malewa to kena nzo malewa mais ya Gambela bomo na ngoza mwanenge mususu parce que c'est un grand marché donc voilà vous tenez biso rigueur vous tenez biso rigueur to se spécialiser toujours
toujours branché, très connecté à la chaîne. Il y a ce podcast, vous savez ça, merci. Bien. Bon, Maria, va passer. Il y a l'olive. Prends un beau lait. Hein? Prends un beau lait. Non, il y a la main de mon gars. Il y a du son. L'ensemble, hein? Merci beaucoup, maman. Je l'ai mis tes couteaux. Bah, Toto. Bah, Toto. Mais ouais, bon, là. Ah non, il y a de l'eau en là. Mais il y a de l'eau en là. Ah, tu l'as beau. Manaka. Malia A, mais à part ça, il y a un diplôme A. Ah, il y a un artiste, hein? On s'en a allé. Et moi, allez. Déjà, musique, la ciné. Donc, ça va dire. Na banzi munape na clip na ngabani na YouTube mais la chaîne na ba chaîne na YouTube la chaîne ni comme sobetra SSMO ya ba bole beleta ana ko na ko ni ko ko ba sete OK mais tu tenir to liano to solo chima asala clip ba mama o bamuna na embila ntimu na ngapi ndina kimba mwana mona balabala mesu ya balabala wa balabala kasolo baba ça veut dire quoi chege balabala na sasa nzanga ba mea ya muntu vipi ya daya mea daya ba nini adaya depuis 2009 c'est son nom aba commune nga ndo fala masisi amona ni Britannique ndo fala masisi mais ko iba ngote machette pe lode artiste titango ngalo ba même na on a dit que babi ba yupi musique bo sala wana ko iba ga machette ko ba sango na bino ya biso makosi so bino ke na bongo mi bibo ebo olo ba no bien mais il y a des UPA au baza ba palpiter il y a UPA au agumezuna même mutu yana mutu atanga ya pena mutu atanga ke voilà bona ba ville na biso ne tibongi par exemple to moni mutu ayidi to moni oyebi oyo komeli eti ba réalité de OK yango moni ke tumande na bu depuis le jour de matelo ba na ngo le maire venait bien au la tia avant le diplôme yo ça la option ni ça est commercial tu vois pas ça ça la copie na Gambela na bisa ba importer ce boulot ba yi na décharger on est mito tino mito kota muna tena na bichi on va na boza comment Romain ba Romain bichi ba Romain vous ça rien du tableau na mbai ba dilambana pas ba ko ba mi biga ya wa mi siga usaba ko ba mi biga zo sala wa usaba ko mo be mi kwa nini abulo yake to sana itu sana mo tu biso ana ba mi yibi o ba tena ko yibila biso tugenda ne o to me ma o to mo OK mtu ayepa memba mkundu moshwe no zama ba mata mi yibi o tika pe otamwa na bango ba yibi ba saba mamwebe mo ke e ba tout na otamwa na bango ai beli mena kipa bango na kitiri ya ba pangayo kama kama tina pozonga kana na koza carton hapana mpila kote ni mabonga hapana pila la kata brasserie wa pemena nini pemena zetu shini OK ba mimi napatia mna
Pas d'imita M. Ok. On a pas d'image là. Les années internet. On a fait même la YouTube au niveau. Ya bon. Les conseils en fait ça yo. Ça me semble bien la série. So that you eat barabena. Oui, pas bien. Oui, pas bien. Voilà. Quand tu ramènes internaute, vous comprenez vraiment. Une expérience, bien autre, il y a vraiment que ça a découverte. Beaucoup plus le marché Gambia tout l'année, ni pas mal évoluer. Je m'excuse bien, mais c'est pas ça ici. Par rapport à ce sujet toujours qui n'a. Avec ta mère, tout ça là qui peine là, oui, Seigneur tout ça là. Et puis, si tu mets ça encore d'habitude, c'est un Omega. Alors, Omega, on est quoi ça, vous expliquer pour moi l'histoire, vie, vraiment, c'est un page, mais un bon choix. Donc, on a mis la main, on n'a pas mis ça à commenter, et puis, on chute la vie sur la télé, était déjà radio. Donc, vite écoute, on a poisson là, pour t'en Tokyo. Moi, je vais commenter à la radio. Moi, je vais commenter à la radio, merci. Moi, j'ai en tout cas, la CPL vraiment na biloko lambi, na lia ndunda boye kala, ndunda bata solo na kati, neti te musuni na kati te mais solo jouer la musuni. Ah, en tout cas, c'est un plaisir. N'a vu que na poto vraiment. Bon, ndeko musu bon préféré ba beta moi tout awa. Puis c'est itinéraire moi bien. Et ko ça que mutunyo so uta ba commune bipa et po ya oli a royal nene. Vraiment naza na kati ya commune ya Kasavu, na kati ya Gambela, avenue Maringa numéro 7. Na benga mina kombo ya maman Eugénie Lévi. En tout cas, so ko lepa na ngai. Ekotika on appétit. On a pila tika na appétit na nga bolia a. Parce que pour ba ndeko musu ba eba pena ko lamba te. Ne za poto bon, ba za pela besoin. On l'accès parce qu'il y a la possibilité on explique bango te. Tout ça poto na poso lamba fumbwa. Lamba bo, oh na poso lamba mbika lamba bo. Possibilité za la. Na numéro WhatsApp. Te. Ah wa c'est que on peut sa numéro na nga. Soit parti na nga na oya suko so na poso li solo na ye na petit téléphone go solo li. Amen. Ok, on a besoin du numéro Elmar de la presse au message toujours qu'on soit plus 243 89 80 190 20. Na répéter les sous pour la ndeko baza pour ça ba yé ko la kolamba parce que maman a une expérience ya kolamba. Bon mon début mon sur le terrain, elle a mis plusieurs repas. Va repas ça tellement différent ah. C'est le mot te, le ko pena. Elle va aller be to le cas vraiment tout ça au monde en honte. Na répéter numéro oza pour ça à contacter vraiment combien de numéro on a moko ya partie na nga nos maman génie plus 243 89 80 190 20 numéro Elmar de la prise au message comme comme d'habitude n'habite mot de la fin sur les alliés vraiment puis votre service traité va contacter kaka pour na nemba lamba na ba fête kaka au sala na sala kango OK na sala ka voir même kutu fête à jeunesse na kata église OK numéro 1 à Olambe Zanga. Voilà, c'est bien. Et puis, ce qu'on est tombé à citer les bateaux, balobaki, aller au marché Gambela, et sa propreté, et sa saleté par rapport à conditions hygiéniques, Bolam Baramabe, ce qu'on a commis sur le terrain, par rapport à Nebalobé, et ça moins mieux. Et puis, on va faire sa message, parce que nous sommes ignorants, qu'on lit à Bilo au marché Gambela Malewa. Bon, ba mingi ba ignorant. Surtout ba mingi so batali banzungu ya mbodi oyo ba omwa loko afuna pensa kolamba kitoko ezate do banzungu et trompaka batu mingi mais comment sur le terrain en tout cas mutu so yaka a se retrouva pensa oyoka so mbala liboso mama lobi na koya kaka bon. OK. Vraiment. OK, là tu vas dédicacer c'est boire mabanga te. Pour ka biso ba ressemble la biloko. Na pesi penza mbote na ba client nga nyonso o ba utaka Maringa bongandanga. O ba msu ba lokwa mama uto somba. A uta venu wana kuna. Ba msu ba utaka kuna na Ethiopie bazoya na pesi bango mbote na pesi mbote na bana ngai banda mwana ngai liboso Clarisse Vanessa kilo na mwana ngai suka kade na ngai
na kombo ya Joab na pesi mbote na pasteur na nga pasteur die tukani pe naza intercesseuse mokambi na biso intercession na kombo ya mama Jeanne Balunda na pesi mbote dimanche à lobi donc ezalaki anniversaire na ye akokisi 75 ans vraiment mbote ya mingi nzamba basele lisu ya mingi pe église le chemin mobimba na pesi mbote na kombo na Yesu pe bino en tout cas mosala malamu. Merci beaucoup maman Génique, en tout cas très cher à l'internaute. J'espère que vous comprenez que nous expliquons TV à radio tu as eu des sons la découverte tu as eu un sujet à quoi hier banenga nini malewa ya bawonze c'est passé beaucoup plus à marché Gambia mon bino vie réelle il y a marché Gambia malewa TV à radio tu ça va commenter tout ça on va dans les besoins donc bandeko ba s'abonner na chaîne T non peut-être c'était toujours bon on a vu sur la plateforme tout tous avons la page Facebook il y a vu sur podcast tous avons na TikTok il y a vu sur podcast et puis na Instagram sans oublier on a chaîne YouTube sur taper il y a vu sur podcast s'abonner directement et puis sur comment abonner na biso on a l'avantage tant quand on lance émission au moins notification et kobimelo wana merci beaucoup TV za radio tout ça descend on a vu que c'est Sibino vraiment nazali bon na caméraman na ngala na siba caméra José Mungu mwana muke bangenge na sans oublier bato basala rapport tout tellement liboso ba télévision pe ba téléphone na mi lokola ba patron na biso lokola mo boss Roni Malundama mo boss Yannick Malundama sans oublier boss Jacking na Londres bambote belé pourquoi pas na remercier directement bato ba soutenir biso ba tala rapena ba émission na biso ba ne ba dekino na suka président Kapolizopo mwana oni Britannique atongo maman Laura Chou mère boss maman Laura Matui la mère boss wana saluer notre et votre famille en général famille Matula Mobimba sans oublier ma famille aussi ma grande famille Keren Mialou Tichik Mialou Sephora Miala Camila pourquoi pas la paix à mbote dans mon vieux afo Yawakawa depuis Grenoble mobali ya maman Brigitte Bambote pe bisiko zali sans oublier mon vieux Berger David Malanda depuis Angleterre na Londres wana boza tellement belé na mission na biso podcast sans oublier Gloria Gonde la fille en couleur dans plus va monter bato belé té bon consommer toujours émission na biso bon continuer ko tala bon ça va commentaire va découvrir tout sur la rabine tout ça va descendre partout au kita même c'est bien sur les découverte en diété au matin sur les donc compte sur les voix on a terrasse dans l'île pour le savoir que TV à radio té donc ni le bakara bon va commentaire nous avons toujours branché la chaîne pour connecter tout ça pour nous CP c'est bien le bakaka ceux qui n'ont pas profité ceux qui peuvent nzambe azomité on a bien notre kutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko likaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo inga kolobe ezati